Quand on a des difficultés à Yakate, on vit vendé, bien gagné. On a comme tout aux alliés. Vous êtes là hier, et boni. Moi, maman, au bunga bisoboy. Mais ça, vous avez bitala, t'as la relève, fou. Mon gros, on a fait de moi, on a fait un kit pour télémisalo. Il y a tellement de nous, il y a ta famille, tu peux ça pour pas qui. Vous te rappelez, c'est petit, petit, mon bâtiment, moi, on a mis mon 15e, il s'appelle Sambo. Et parce qu'on aurait que les comme tu me demandez. Aux autres, mon gars, chiqui, tu maman. Ça là, on a fait ça. Ah, yo longwana qui osana simako ba comme bano boy. Balobi Mikodo presse en ligne avec Moller Chingala. Au kilo faut ça là. Je te dis. Au combien on a dit on a. Là moninga bar poto. Qui est bon. Bah c'est un peu ma bonne. Basi Ça ira bien hein. En tout cas moni. Basi mingi ba biko fife mbali. Voilà. Kubota na mobali basi mobali bana n'est pas digo mitika. Mobali akola raté. Mais ma fille lokola Chel ben esprit à basi anda. Balobi Mikodo presse en ligne avec Moller Chingala. Chel atoye iner okute kana okam. Chel atala la kana toko. Mais so tendenga la ta robe de nimoko somba. Komona ekaka izo peso penza appétit. Chel avala la tchaka maquillage ndira la ina mobile. Au cas où na ko bima iner masuba mutakomona nga marché bi ebimi. Chel nenga sawana. Ata sola mandunda pamba ele la kachololo na moto ndire lix poka tirer bato. Nakosi? Chel nenga sawana ba position ko fana lupango izaka différent ya tirante. OK. Chel na lupango bofandi ko boto lebino mibali. Na bazoka pamba. Wow. Trois bazoka. Soka komi ko temelo ka betika no pa. Kota leka kena lekia. Voilà. Tango ko talo likolo tati si sima. Ya ba position de faiblesse. Wa koya kukiako akoki. Yo parce que moi chapet. Papa nga moto longwa. Foto comme na commune mususu. Azoki mamuninga. Or comment est-tu yé? Wana mobalo zana bana mokipe bana te. Moi chapet. Balobi Mikodo presse en ligne avec Moller Chingala. Excès de talent na bana vérité. Au moins ngana ko bana ngako tola ne toko ne bonga. Bana bakoza 6. Mais c'est obimi bato bakate. Bana nyoso basé a été. 2 ya 4 ya famille. Pour modèle au bêtis robe moko bato soma na tombola ndingo la teli yango. Alléluia te kita. Zo succès moko ya bana matisse alléluia. Loko semi ko la cri. Tant autant la fuba to mama bana sisi yeyo. Kukamwe bongo. Kozala kato vaya to bima boli puto kangilo kaba mama wa tomusa pilipili. Esopani loko roba mama sel mais li puta mutu zo senti que moi ça mikumba yeyo. Donc na ba document. Na ko boya fa. Et puis ngaso na boya na tika na bana. Na boya kanyoso. Madame na bana ale. Okende. Est-ce que nyoka mobala tambo na bana? Kotake na babenga ke papa te. OK. Foyeba. Nani bacha wa te na kuta musana yebe na sola mini ngolamba ki okto na na nzetro kwa pa. Zole ko kanga manga. Na bana polele. Mobali soka ye era fin de zole kana po mwana na misu na ye. Mama kasi nya kukute bo nya kukuna sani. Na pecha mo lesi. Mobile atala la kana toko. Bangusa. Mobile atabola boliendunda pamba sa musuni. Donc zo tiele fa senti ke wo mwasi nanga. Lokola bana bakola ko tinda kate bana ba servir tata chaque jour ko lembisa ye. Yo moko servir tata makambe tali mai tinda bana. Fa senti ke na boti bana ba sala misa. Balobi Mikodo presse en ligne avec Moller Chingala. Ke bana mwasi oya zo tala novela sa to tinda kwa soda. Zaka kuna papa. Botela mandele komi place oyo. Nga? Oh. Oui, bingata. Voilà. Zoba mbata lo kwa libale batala. Ba no polele ngana ba no clair. Na mona jamais basia ba nyama ba maka mibali na bango. Mais mibali ba soso ba kabila mibali ba kangela ba si mapangute. Mais mibali ba tala basia ba nyama kana respect. So ba oli soso mo ka moi si fa songa, c'est ka pekisa ngali ana. Akotika papa tonda. Maebi ke yete mutasemba kwa keli bisonyos. Comment peut ce privilège na papa na kangela ngo pangute na to sana no papa. Ah, sala moi si nyama koyo. Moi ça nyama na respect. Même il lui a moi si akangi nyama. Era kolia papa ina sugi nana waka to tigela papa. Propriétaire privé ko lobiso yeyo. Mais bangonde bakangi. Yo ko sala loko. On va le repasser à 2000 malobe belé fala que ça va voisin que to lambite lelo. Moi ça ko ba mbali boetin. Comment tigeli moi simbwanga wenze ya panzo sango na quartier. Voilà. Est-ce que bango baba la biso to fandeli bango
na mwana na oya mwasi akoma koma na 16 ans mama na oto likola piaka papa na mwa tala combien de bana basi ba 16 ans baina ba zeme zanga mibali likola ba mama bo ba livra mibali pa bana na lo bana yo nzala ya mobali so apesa mbongo mukie yo jamais ko epsa bana ke papa bina za mbongo te okotina ba basi ba kino ba zeme zanga mibali na mbala kabine yo faut na technique ya kolamba nani tokya wenze Voilà. bana ba senti ke boke ya bi motambo te mais sombi ko batindi asom moi na fa senti ke maman da sali kana ya boito lia biloko malonga balobi mikodo presse en ligne avec Moller Chingala te saka mama ina ko sa patena so manguba lo baka mama nanga oke na nguba wapi ko sena nanga kimukolo mama ngube o saloni so ko lia nguba tango to ko lia sur lection di arepa na bo ba ki sebele o pimela na ndenga stratégie mais ko bateke mbongo eza muke ya wenze papa bina tika kimbongo on so sanga nguba ba mama sa sagesse de batini ki bana bana ba zema libana na ote ya bino original o même ne gis ba ote yote civisme bomena ko je te dis avec vérité pesa ka mobile lokumu bana za lokola président yo garde corps avant ça c'est son papa il est kana nupana na yo basa le lota o ucho ye sa pesa mboni o kotina ndako fana so benga mama nyunga ko senga yo or poche no ndenge sa moyeba ezate tala ko saka na quartier te ba ko sengo nyungo siko futite na miso yo na mo na boya basi ya boy damoninga Abana bala tu refona Georges le camion. Voilà. Yo kutu chance vraiment d'ambassade, kutu na moi c'est bien. Merci. Babiso yo ta, au moins na moi c'est bela français mais makoma kasi. Ce que moni mbonga so yamba ko lo kwacho tebi na match. Vous avez na mosai na nzambe. So ko za pia ko simeka ndiko kwa atika na lembiko na zoka kingo kasi. Voilà. Mete na lala ni mabete awa, ba biko za pia ko simbela ngani? Nini. Mo senti que ande boy. Ba fo basi. So ça na mbongo te bo tambola moko liboso moko sima bo so banzela nzoka ba to ba simbo. Faux momi. Voilà. Bah non clair. Moi dit comme qu'est-ce que 4 mangalo ndire ba corner ba coup franc. Voilà. Ça il ka mbongo ali. Eh ya du la ba ko benga yo Faux momi. Comme ninga tana tikelo bana 6 benda yo. La personne de achando marchandise ngwana. Si. Ba o sauver na ke fonder marchandise mu 6. Yangani, ba bi na pisser la terre. Yangani. Go la virage. Oya boti minga samba muke pour rempisser la terre. Na bana mama miketala yo balobi mikodo presse en ligne avec Moller Chingala c'est lisolo yenda chako litoi la yebisa passer makametali molimo na zobota te nzambe sa sala OK likametali foyer pour passer pas dans problème na ndako na yebisa yo yebisa passer makamba molimo oya foyer zangana yo tanto na boko pesa mbongo po makanga trop soko lambi biloko comment na pesa mbongo soso mobimba to ya 4 comme na tongo tela ngama ya tibingo tika na marchandise musu tiens ou t'as rebimandé ma flûte avec kilo pas tant bon béton. Voilà. Non, mais non, pour les. Voilà, force au Lucas. Oh, pas ça qui ça, comment on a retenu une zone là, que c'est si là qui te pas ni, le quoi, t'as la nous fait là, c'est n'a pas pas fille à Sima. Abonnement. Qui zone. Alors là, maman pilote inda sani, bon maman chéro tikali. Dans des donateurs, le pas on a coûté bango. Non, mais non, pour les. Gana tamba na tigo ko ya pana oluka bino botonda yona sima soko lambi ali obenga batalo pango kwa kinzoni po so la masolo ti na zo bisami bala na basa oko ya pena poka be valeur esate osomba bonnement ozo na ndako na moko roba fungo bale kama kololeka rien yo moko kolonda ko so takabati na ndako ndire kede moi va pela o fani mazo ganga po ba autorité sila akolo bani bo to zela katala ta batim bacha ka publicité ko na ndako wa lo kwa match mais yo fani pembeni Ngata, qui mobile n'a sili, même pas que ça ngata ngungi, ou un fondation ngata ntinti. Jamais n'a aussi local. Quand une autorité ne semble pas je te dis devant Dieu. Qui garde mobile. Voilà. Ou un élo comme malonga te monsieur pas comme azali. Aïe. Aza. Au bout à bangote, balo ba me va sentir que trop pas hein. Colle lo quoi ça ni. Aïe. Voilà. En tout cas, balobi mikodo presse en ligne avec Moller Chingala. Attention comprendre ngata. Voilà. Mon frère, n'a pas ce conseil sérieux. Linga ba tutu. Mais ko kote ba tutu na mitema. N'a pas ce conseil. Moi pour nani. Oui, parce que c'est dangereux là. Côté organisateur de côté ba salon mabe. Côté au moins na ko ça silence il tente côté ba lingi. Je te dis frère. Na ça binoni. Eli lingi na moko boyango. Comment te faire na piyo eli leke wapi. Tant to zonga na moi eye. Et uto tongo wa ba oya yo propre mais la rambondo boko kana famille. Ba livrer payer au kufisa oya. Na mona mutana mwasi akimisa musika simisa na famille.
ya bima quand même solo na ya kala mabe baso betela mwasi pour ebebisi mutu ya mwasi mwasi bomi libala yoso quand okola mfutema nzoka ndete chez bino kandolo namona pe mwasi azwi mobala malunga loka bango balingi kaka bamona bomengo mbangu mbangu bakomokotisa diabo akibete bango lisolo na yo bayini yo sa motif ntango bakochange mwasi mobali bapesi mobala mbongo mekote aki azangi kimia bango bakoprofite me mwasi akofi enfant mobali bomona epamba yaka na moke malingi mwasi bana verité tala bango ala longo bakofivre malamu eloko ezangi kisasa bapaster fo bateya boye balingi ndako na bando clair eloko bazwe bakoloba ngo te boza nayebi te mate bozoluka mate ya nini ya mokili bosalela mokili ya lola eza lola bocomplike batu bochange badestine batu nyonso basepeli na vie baye malembe te mosusu aye vitesse mosusu aye pele na cc mosusu meme 10 dollars abandi yango na kokongola 1000 fois 1000 soko 10 dollars nde abandi tya komi na rond-point biso bozwi du coup bobeta masolo du coup biso botoye malembe botika biso chaque vie eza vie bokobolola ngame nakuta na mwasi akolingaka kokolani komi lokola bolingo botika nga na ye nakoyeba kotanga te nana bato bakolinganga na libanda buriki mais chez biso yaya solo yeyo biso nasobana nde eza ya bino chez biso nana pare yaya za en tout cas nzambe apambola nalela bino tout fort balobi mikodo presse en ligne avec Moller Chingala tosama epa nanga faute ezalaka te tout eza récupérable motu tout akufi te bapiaka faute te yani berere faute bapiaka na ebembe oyo azotala ekochange kozanga ntina na ngai eza faute na ngai te tantôt nakoya na faux pour tantôt mpe nalingamaki te tantôt mpe na forsa me ekutanga bo nazoba no clair ne pas dit ke yango nde ezangiselinga vie na mbamba kolukaluka nzambe asali mpe si esimbi soki oya patron otikala bongo epuis mingi bapatron batiolaka bato me bakabaka te babola bomona bango pamba na kosanga na bango soki bato isu bakabaka balobi mikodo presse en ligne avec Moller Chingala ntaka ke na vie zéro bomonake pamba aza vrai chiffre voilà zéro soki oke 5 bakopia eloko te mpo osengi 0 mais soki oza 1 ntina 9 bomona 0 pamba te mpo basengaki te po yo soki oke kopi na yo esimbi po esimba bapesa kilo mpo bazero bana nsima bapesa chiffre kilo 100 0 mwa chiffre eza na kilo eza te bomona epamba te mpo atelenga na ye moko azalaka na valeur soki 1 ye 900 1000 1 million nakosi yaya bima 0 mpo eza na balobi mikodo presse en ligne avec Moller Chingala to s'abonner massivement nga vie de loin na s'abonner na mikodo presse en ligne à Moller Chingala c'est très amusant et très mignon et Moller Chingala oza fantastique siècle c'est pas appareil mbote na bino toyebi ke boto nde ebele liboso ya ba smartphone na yo dans internet tablette na yo liboso ya laptop na yo partout dans le monde entier boza kotala biso Bokolalelo, c'est dans l'heure à laquelle vous allez nous regarder partout dans le monde entier. Et c'est pour la toute première fois, Tozo Yamba, Pasteur John Toli a pété. Il a pété dans Katiaba Foyer Nabino, juste pour se divertir un peu. Merci beaucoup pour notre grande dame depuis Londres. Depuis Londres, Maman Dorcas, mère grande dame. Merci beaucoup à tous nos propres fidèles Internet partout. Vous allez nous regarder grâce à mère Dorcas et grande dame partout dans le monde entier, Maman Dorcas. Donc, la chantre de l'éternel, la servante de l'éternel, prophétesse de l'éternel, vraiment, big up à vous pour le service, big up à vous pour la confiance. Il y a coupé sa vie pour depuis ville à Kinshasa. Pasta, Boni. Malade Makasa. Il faut faire mère Dorcas à côté à partir de Londres, grande dame. Elle qui Dorcas. Moi, c'est comme moquette. Voilà. Merci beaucoup. Nalité autour mokolo lelo, enseignement autour mokolo lelo, parce que réconciliation et pas na yo eza kolobani. Ba réconciliaka na likambo mone kutana kina yo. Mais réconciliation est vendue na mutema mutu pe na batutu, mais batutu bakosa ilango tu compété. Tous les moutazas libres à ça la OSNG à ça la pour la démocratie ya ko vivre. Kolo mokila sala mokili papona batutu ndenge ba ya suka suka ba kende kota bo continuer na lola. Mais ce hôtel ni fait le côté ba te belé ko le kalo la menza menda pesa so faire ko to ça mais pourquoi ba balandi mokili nde foko yeba. Et loko wana na ba réconciliation tout est englobé. Ba tu misusu ba beba ba ya ka mabete ba ya malam ba kutana ndena makambo bete ba mabaku ba tikala bango libela. Soko moni sapato etengami ko seka sapato te ayaka na magasin sika
oyo alata ende alingaka makolo atengami talomi mingi soko seki sapato seki nde lokolo soko omoni mutu na vie ya difficulté eyangani te kote akweleli nde ememi ye mon frère nazo bano Dieu m'attend parler omoni batei bazoyeba koteya bato te bazokɔta na bavie privé ya bato na makambo etali bango te suka na molimo te ya bongo na motema alinga nzambe pasi na ye nzala na ye bana na ye bibota-bota ekipe yo te po apesi yo bango bokoyela bango te lelo batei soki atemi libosa bato oza mobola bandisi ya kopesa ofoti ozala mutu moko na acha likolo bonga te olalaka chez bino ekomi problème otalatala wana eza enseignement te wana eza critique vie eza bagara challenge oko récupérer vie même na soki ya pembe onuni bato babaye yo ndi elero ngindi so ozo comprendre nga na vie faut toujours persévérer kosala bakombelo kwa babino bolekaka na tv ce n'est pas donner n'importe qui mutu musala kotala yo rappel so honneur na musala osalaka ndiachola yo or oyebi te sacrifice nyo osalaka ndenge olobaka bato ebele bayoka mpe bazwa makambo ebele bazwa mayele yango moni koza na famille bato mosusu balingaki ozanga mpo bawolola yo ntango bamoni avancement na mosala ozosala ekomeli bango jalousie parce que soki okipe bango okwei na defete toke liboso okotikala kondimama te je te dis tina liwa kolo mokili asala biso alingama ndambo bongo oyeba kolingo na nani nayebi te so naloba nini ozala nini yango nasoyebisa yo 2022 oyo to asekelama nzambe eyoka esimba te tous les difficultés eza mfutema te pasi mosu ekokomela o nzambe azotiko na challenge ava komisio mutu munene lobi mutu munene ezaka onginda te mutu munene na charge akopesa selo catégorie ya vie na yo mais aleki so na checking moko atala nani akorespecte yo ntina kozanga meme na famille ntina bakamaradi na mwasi tiko mpe na mwasi mpe na mobali yokanga namona mwasi abota bana 4 tata ti lelo aza kotula bawolola meme negisi babiki kozalaka mwasi mabe pourke mibali bakoboya yo or yangani te ndenge tinda mais akutana na mobali moko oyo kolingia bolingo asola alingi na bana bota te bazokipe bango koleka kutu bana soki alingaka abota lelo mwasi yango soki na libala azwa kimia oleki bakimia nyonso mais bozotuna koma mwasi aboya azwi kimia koleka mwasi auti mpa na bango vierge abali na alliance aza mpe bien mésentente na mésentente na vie nazopesa conseil so olingi okóma na rond point okotaka makambo ya bato te je te dis avec sincérité kokotaka na critique ya vie ya motu te pasi ya moninga ayokango mawa kopengo ya moninga nde namonaki ya basali ya nzambe na tv epa na ngai eza susi koma boyebi nzambe bapesi bino confiance botrahiri ye kombele bato bayebi nzambe bateyaka baza na se bayebana te me bazotambola na verité koleka bino botongwama bandimi bazolesa bino na bambongo me aventure koma mosala ya nzambe toyebaki na ndenge mosusu ozosilangana loka mele ezokima na moto ntolo bandi liboma babiloko otu naloba no clair ndeko na nga je te dis soko ozomona ezosalanga mawa ngai nabi puka mokili okomi boye makambo echange na bo bato enda kolia nye soki ya solo soki ya lokuta oki masolo te nalandi opela bachaine différente yango masolo banye wana mon frère ma sœur ozobrile betepi par rapport à quoi vi fo kende ndenge nzambe atiela yo kobrile betapi te kobonga tomona yango bien mais soki mpo obongi omonaka ezaka yango te moto eseli succès makambo nyonso ya mbongo resultat te me bapesa mbongo valeur de mokili okomona moto ya mbongo aza na badocteur 10 akoti mabele na 50 ans okomona piakere aza na bisengasenga bakisi komela bacamarade makomisi no na 5 ans koma moto alaine etoko aboti bana kitoko koleka moto alaine eponge azobota mabe koma moto aza na bavie moko ya mankamaka mabombi bana 13 na salaire ya moke koma moto aza na bambongo ebele mazo kobomba bana meme pa misato so bakei bino mabe bokende mabe ke bana beglise ya matériel balingi mate ya mbongo bakota bino nzela mabe kana sa kotenga wana okosa mobola tina ashini eske ngam na kosenga mobola yo linginga kolekanga eforo nga nasalaka mpo nalukela nga lipa yo yebi nabetela bapasi na ngai so potanda yango tiolanga libanda soko moni moto azotambola ndenge azoleka tika ye ebele bakomi na bamboka bapoto amati afe na njili te méchant vie naloba no clair ndeko na nga bakende angola soki aza mwasi babakisa kindumba so mobali babenge moyibi lelo bato towolola bazangaka tina nde bakomotindela biso bakode nde ozomitina kaka ye mais soki bowololaka ntango alalaka mpa na bino soki bowololaka ntango botokabele bilamba lelo lokwa komi na ma position bongo boloba nini kofre na vie suka ya motu nde eleki nyonso yango nalobaka mpe nalobaka kolia ya pokwa ezalaka kitoko koleka ya tongo malgré tout ewumisaka na nzala mais elalisaka bien ke olia na tongo babetelo maboko osanga na poko malokwa moto aleki te na tongo sepela nzambe abongisi ata na pokwa nga ata nabongi te nakotikela bana nga kimia me na alocataire mwasi akolelanga na matanga bien anke mobali asolo azalaki awa akotisanga nyonso te matianga esengo eza kwa bino te kaka
boyete osala be mabe mon frère via mutu et dépendre na nzambe kotambola mutakala ezande ya question nazangi bilamba na bimi liboma mais to na tambola na moi couper nanga moi pantalon nanga moi tricot nanga comment bokotina ngana somba lipapa na place na engagement munene zotana kufa bane bi comment na kosomba kiasi pona se presabine mendoko kota manka 3 jours comment zo bana na longo na lupango na fandi po edinda ozana mbongo baksengi ya garantie wow idea te olingi quartier bidinda trop na fandi kawana pona moins cher mbongo na kokinga na bana sono longo lopanga na kefuta na sika kitoko eba ke bicha kolie ku ekufi yana ba mbongo mtu soko sio futi ndako mako lia kusubana kile 30 ezate yango mikolo na okenanga dumi pesa ka kisasa na ofuta na dumi mikolo besinga kuna 2 chambres salon 10 000 francs voilà okosaka na ndengo lingi garantie soki ya 60 000 na jebisa ça kisasa te alors nazo ba no clair pour Congo ça na makambo ebele na mwana ki bamsu na TV awo kaka koloba ndeko nanga soko landi politique na TV pour piquer crise landa nde yo moko ko liesa vie na bana wapi soki esimbe ko sima na peso conseil gratuit komoninga na dinga kuti kota kitatala mingi te pona kubanga nga makasi nataka kitatala mingi te pona nini na raison na nuni mingi sambongo moi ça komona nga mauvais na bana nakosi ba mamiko âge ya yote obi ko la pierre combien de fanga na kosa âge voilà vous en âge ni 24 ans 24 ans mais consciemment il faut dire ça là nazo ah yoka moko yango ko la kate soko za pierre ko bimisi âge complet ba ko kabelo souté pour comme mukolo voilà zonga bébé poliako ngoko za na 20 obali na ko telo kwa mwana muke chelanga me fufu na pesa ngati dike mais comme ça ngande na rabi sike posa traître tingana kenanga mako bonga tikena bombela ngo fufu alo na opeso ba shema na koptala na salela ngongai ngana bomba ngate ngana livranga voilà ngali kola ko vivre na pesa nga tous les catégories challenge ngana inanga ngata musanga na camion ta ngata na utimbinza na okene njili makolo référence na kana mon échanger sino monike échanger la lemba c'est la boussole nzela ndaku ya yango voilà ata na bungi na monike échanger na direction malunga tinda bamba ngaka na fufa malunga mboko foyeba voilà na peso conseil omoni ne ko remarquer pelo ko moko na loba loba no malobeza merci voilà omoni na Congo la ndanga penda très bien pourquoi bato meka koluka fina bango na passe bo pesa bango suba faute mais besoin appuyer bango te na loba no clair ndeko ngana kantiaki malamu ya kopesa bato valeur ozata na église esika bamonaka motu nyonso nza normal or église lelo soko oki oza piaka nde omeminga ngambo bakobenganisa mwasi na aboya yo likolo ya piaka or eza période nzambe atie mpo kaka élection na temps mais église oyebaka bongo te église bande koteya bato bokanga motema persévérance ete sila mate ya persévérance ezaka su te mate ekomaka soko oza piaka baloki yo soko oza piaka mfutema soko oza bete bakango naloba no clair soko okende baéglise mosu oza okomprendre yango soki po obeti kope ozwi o asimbi kisi bakoko ya bakoko baloba we bana tu bakoleka bongo kaka nazoyebisa yo soko na RDC problème eza nini congolais alingaka koyoka bato mingi na place azala ye moko conscience esala essaye de koyoka bato okotia vi kaka mpo nga kowolola nga ntina 100 jamais kokoma nga nazosalela nga esimbe mpo nga na nga to owololi nga tante difficulté ezosimba nga nakosaka mosala wana okoloba na nga yo kola moninga mosala babana mike ndeko na nga d'abord naa na bagage intellectuel te 2 nakolaka na mawa nzambe 3 kobenga nga mutuka mpo na zame nga mona bike nakola ya bibamba kokoma na nga ntongo eza bolingo mpo bambimbi onga nalia so bayebi so kopike Christ nga ta mbwa mundela koleka fufu na nga me nakoma mutu nakobeta masolo te mpo ese kola formation ya vie oyo eza na nga nécessaire objectif nazopointe wapi nga natalelaka te ke oyo balaki nga alleluya alleluya deya toyebi nzambe nga moko kolo nga na age o nakatela nga corner wapi ekila nini nakopesa ya kobomba nga mpo nabimisela nga lipa lobi kopia nga kimia yango nga natalaka majorité te natalaka nde nga naza na cope nini naluka oyo nabaka ke nayebi bale te me naza nde na placement malonga yango lipa ezobima okoza foutere mais sokozaka na placement nangi komami na marquoire atyebi nde ndenge nini foyeba tata technique de guerre o mboka pesa bikila mpo mona lipa soko livre na bisengo babetelo maboko kokima piakere lobi linga bawolola olelo mpo lobi récupéré bapesa o valeur katela vi na ocorne avo kufa ntango kolemba kosimbisa ona nani
Nete so comprendre. Très bien. Moi si akoki mangate so kamoni na bongate mais na bagarre. Moi si faut sentir que te azanga na malinginga makoki na ko bongebele ezate mais na la kanzala te. Faut moi ça témoignanga yo. Ndako efutama. Oh. Il faut pas moi si ba ya ba sentir que abongate mais to songa na sengo. Voilà. Olaki osenga fait na bundi na peso $5. Tango kelete à volonté zali. Merci. Ezate que batikelo moi si ofele obala été ça fra avant chez bino. Voilà. Même kolia nguba moi si faut que no mama yo teki to pianga ça na pesa madame so manguba. Oh. Contribution na belle famille oyo wapi. Ndeko na ngai biloko yo eza mabeba frère. Eloko na mona ba jeune garçon qui sasa. Voilà. Jeune garçon qui sasa ko fande la masolo a bali pa kumisa Real ko kolia te. Na Barça. Et Pauline a lalité. Mais pour nous rebêter à copie, que moi si n'anga il a na bomanzoto rien. Comme n'a pas nous vérité mon frère Dimanga. Nga le rebêter ma solo a bali sur la bigi na ndako de afufeko et coquille. Bana ba osakana madame ana lipa. O ape mutu faut se kana baka na ba camarade. Na to sona lobani. Mais lelo na Congo rien. Au moins jeune azo fanda ko finga gouvernement, mais yemo ko pona ko bomba moi si na bana nzamba pesi incapable. Kako wala tunanzela. Amona ngo kutina ya ngana leki ye ay na milenge masango sengi na muninga sombelo masango sombela ko fiba tipo ka pona tutuba mona ko za prete ni bozo ngana longa na makambo muninga na bimatala na ba no clair na komisa ki saso ndire na bunga na Tchad koto yebi ba tuto ko za nation na musalati ngaka na ki sasa na saka bisala sala je te dis devant Dieu finga nga wolola mena senti que nzoto nange bima ke zongi na 100 francs et au sangelo kote kota mana lipa na tambo makolote na ba mangonzela nzela ya yoni intérêt noni ya ngona otuna ko fanda quartier mo ko mingambo donc le gato pesa ni mboto na bando contrôler fi privé nanga et alors quand etoko ça kana bon ya yoni ni ya ngone basi afia mu basi afia mu tesa makanisi ko lingato zo mbongo bande ba projet ko kwea banda makanisi za la pièce mukuti mbongo ya ngona zo pesa conseil kwa ko kanga so ke gis pona ba passer l'Italie batei mingi ya lelo bakomi kotia bandimi mal à l'aise ondimi soka zangi mabonza ki église soka soni bako kwate boye église commence soka sana ba dollar ba choma bo so za mutu ba franc congolais ba 1000 francs allez albane kamba ba wesa mabonza ndire batu wela desa ise erererere bosana ki bozonga tanto banda communiquer ona soka mu ngaye yo bako za mutu moko bizozo soka huti wapa lokota kini na pesi bango mbongo na chipale chaque dimanche ba témoigner que le quoi livraison. Botala, vous savez combien de mois? 6 mois, vous n'avez combien? $100,000. Il est, mon Nzamberanga, Asali, mais Bino. Va passer à l'année. Parce que Sambu Sabandimi, qui est le qui s'est dit ça, mon frère, Rokana Mawa, comme si Nzambe le Kolanganga. Moté a télémi à Bongi pour la bandimi, mais autres la sous bandimi. Yoko moté. Est-ce que yo so simba $1,000 yo so simba $200 yo? Mondi moté, on va mondi mi boy. Mais aux amotés, aux an magie, au côté loge, je te dis devant Dieu, Dimanga, Zambe batia eboete, Zambe o baby so baby sate, na biso to batabi yoma. Koko malo bezama wa Zambe, koko ta lola za po sambeli mingite, bolingo ne kake pona yo. Non ba no clair. Mutu mala mokoti ko sana mukilite, je te dis devant Dieu. Bate inde ba exagérer. Na bolingo to pesi ba mpo baza bate na lokumu ba moneli biso ba komisi biso singana ki na kingo. Alors c'est sa campagne. A su comme on a été mounane, comme bakolo mukila chango muke. On dirait d'aller na pouvoir. On a tout compté dans Nzambe matché na kombo muke. Yo reste au chantage. Et pas nangati kotak. Ataka. Et tout est côté. Eh ben ça bongo. Comment je suis prophétie à payer que nous mettons ma bureau na compagnie ya l'état. Yo ko fa na bende ko luka yo. Tala. Ba vrai ba ça Nzambe, ba luka raté. Abimaka libande électricité. Ato benga kotala baka rendez-vous na bureau. OK. Soko moni ayese likambele ki grave, wana pas prier pas benga na milimo. O ba passer ba koma lamki na tongo be mbango na ba bureau. Ba moni Nzambe na bina komi pepele. Bate ya lelo. Na ko sauter mon frère. Et bele ba ki me église ko la bate. Mendicité. Au PC moi si na ba prier le ye. Ata moni na lens obala akende ko bima na koma moi si na ye. Voilà. Non, le banon, Maniola. Non, le banon, on continue. Merci. Non, le banon, la vérité. Yo mosali Nzambe. Oh mosali Nzambe, ça le quoi soda. Soda, il va loi ma casque les gars civils. Pour que oh Nzambe, ce que ça mosali na pourquoi na ba piège à boité. Ce que quoi imbala, moko fort regretter ça ta 6 mois. Et puis on témoigner, on bête on le quoi l'isola mutu musu faut se décharger. Mais baté ya lelo après mina tongo après ce qu'on est pas na pourquoi. Donc kuna so azongeli. Comment yo mosali Nzambe ya musicien
ozo sala clip nzambo kota ko hôpital te mo sala ngona na mbeto olati be noir ondo bi manana na ndani bola c'est une publicité no sona mbeto comment nzambo comme na mbeto ti na mbeto ça nini banze motembaka ba maya baba et puis conteneurs est différent merci voilà banze motembaka ya baba couple buloba kana na sanje te na balabala banda telemeka wana ka wana ti lelo succès ba auto yeba et puis banze mango to banze manzamba solo au moins sur l'église quand on va synthétiser na bango te qui est publicité bandaka na synthétiseur Jésus c'est que na ser ni na ser landanga bien tango église kataka voilà landanga bien non la no bien avec attention oh courir kei c'est courir kei wana sur église nzambe so ezongi tabaka tembela nzambe ko banze bango te kolo nzambe wana église sikitu omona bango te nanu passer à tête église ezongi na nguya na banzembo alléluia papa na maboko mais soka synthétiser les gens qui baba tutu bazongi maboko non normal ba continue bonzoto to yemba omona nzembo ya musicien chrétien yemba bien o amatia je mona ndenge na yi o sentir que moi o penda hein o sentir que ba ventil je te dis avec vérité ndimanga église nzambe bo souiller yango tolia pete yango kolo mokila koti bino makanisi mbulungana na mutu bokomi ko panza ba garde bino moko o to yeba kite komi ko bima botambola na vérité comment mondimi kuto asambelaka na ndenge akeba melaka basigareti na masanga mabangaka makambo nzambe makasi koleka yo moto oza manda damene otelemi mpe nzambe atombolo me babétise ebele epuis mele na bino ezofunda te bozokamwisa mon frère conscience ozosala te na nzela ya nzambe okamwa autorité kutu ya mboka oyo député ministre so bapesi ye poste aza ni moto ya masumu akosaki ndumba mpo afutamaka bien so balingi abima na quartier tetetetete place bacanga ecanga mwa kilo so naki bima na quartier na bafille oyo valeur na ngai ata neleki na tv mais bamona ngai mpe te na garde ka madame mais de l'autre côté mais côté ya nzala nzambe okutu okozana eloko bongo fois 10 okeba mpo kotelema liboso ya nzambe ezorepresente nzambe baza ata na conscience te baokende ka bikende ake azodefendre yango mpe kopengwa ne na tv mpe bazosentir à l'aise ozokende bagauche droite obebisi obongi mais finalement yango yobaki eza bato mosusu bakomi lokwa saul babwakami na nzambe esa bayeba mpo molimo etungisa saul ezalaki ya satana te nzambe nde akotiaki mbulunga na mutu comme ça mosala nzambe avre oyo aponaki dawidi soki aya ayembi motema ekita yango moni bango bakoti na contradictoire soki oza mondimi kengela mikolo akopesa mutu apriele yo osala attention okopia na place orofunga me bakangi yo mangba nje yango moni nga première église nga moko motema voilà bodim na dim na kopesa me yokanga bien esengo nini namona bato na nzela oyo baveugle batelemaka na barabisi basengi napimeli bango me nakepesa mabonzi na église koma nzambe amonani te nakepesa me oyo amonani lokola moninga na ngai napimeli namona bango ebele akoleka moni aveugle misato bameme na mama na ye na mwana aotia mpenza loboko nazwi bavite atomboli ana ta na bango te me babengaki kote mosu prêtre akomona bato bazanga ntina bimisi 50 000 $ basala tapage azwi $1 abwakeli bango baoyo avre babola oyo bazolela mpenza lipa omoni motomboli vite ta bakomona kamera eye bakosi kofungola tala naloba no mon frère ndimelanga RDC eza na motema mabe android même satan moto asala masumu akamwaka RDC yango masumu ya RDC koma na nifoni nga nasala masumu ya Congo na 10 bokomisa yango 90 mpo na nini abengaka basali na ye bokanga Congo yokoba demi satan papa banda okanga Congo depuis adamu na eva ti lelo ezaka bongo ebo modele android na masumu na bango euti wapi otuna bango moko koma biso bakongolais na mboka oyo ya biso moko lipe komela biso ngambo lokola tokota kasho tous les congolais akoma lelo inga lokola moto aza tiki matanga na ndako nga nabetaka 2 ans na oseka te même nyoka azalaka ta na gentil koleka nga nga mpo nasekesaki danger nakosekela nini tout pasi epuis soko nyokami na kongo soko kia lifelo kokamwa te kosika mosusu oyo lokwa yolo kosika lokwa ngaba kosika ekokai na matete wa makala pozomake pasi ya kongo na lifelo kende ndenge moko adi ya lifelo mboka ezanga bituma me tobundaka na makanisi omona mokolo okwanga nazotambola mbango nazoloko kanti na kekobe nzoka nte nazobanga molilo ekota na ndako tolambi te nazoluka ndeko nini nakokutana mata na pokwa na dame nazonga biso mema mwana 9 ans oyo oyebi te kote babota ye te amoniki okolia pana bango oncle memanga akomisi okoya jemba epeka ferme tout
ozotombola ebende na nsima ndako me ya mwana ye mpe kaka memanga okomika so mama nakei yo saka mpoli nde boye aleli mpe yaka ye na basembele bombo ozobanga fufune kokita komika o mboka te tala mboko eza na baguerre moko ya maseki te soki onuni na congo oza motema eleki libanga na kaka mboko yo moto okanga na kokufa na avc te po makambo tu namona na vie eleka ba avc nga na lokota mokate ya motu nayeba te na nzela mikate ya masango ya milai wana kota abeya te naoya nanga bena taka moto liboso asombaki tro ya moto moko erupe ekwe atali kaka obunga bato ya budget te soki mpe aleki nga nazwi ya nsima natali boye eza no mo fraîche yokanga mona motema nzambe apambolaka tanto dini mania tanto dini notre dini mania dini notre c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit ngabi c'est la bénédiction kongola aza mutu te bapuyaka malamu te ko bata pembe ekwei place ya mabe eske ekwei na mai ekwei kaka na se bakongola balinga kobonga mama soyi eza bise soki opesa mwasi bise okobanga soyi te atali kaka boye excede kowumela bato baolekanga bi non bana mike bakoka kolokota yango pamba nakende motema mpasi narate bénédiction nalokota yo nafulango mpe nakanda pwa koleka kwado pwa naodunda naotala bango o mboka tala naoyebisa yo yeba mokili yaya ntango nadamaki bepesinga makasi wana ke pore konze ebimi oboniko kongo fo eba technique deke oyo eza mboka moko tala naofungola bapiste oyebi ndenge toyawa tokomi na lere oyo soki osali maseki bakokunda yo bakoseli balio na famille naoloba no clair kongo ekomi lokola match ekomi pembeni na kosila ekipe elingaka soki kotika na nsima te soki baopola biso tu likolo na kozongela yango koma Qatar 2022 basalaka jeu de passe na lere boomene mpona kofene jetan lere si esila mais soki bozopola balingaka so jeu de passe te bato tu na garde amataka ti na milie mikolo eza lere ya mata ndeko na ngai naopesa conseil boya makambo ozokanisa toke na take bayeba mosala na otema esache ezonga wamemaka sache batuna kosalaka wapi soki bapongi kaka chasse mikila mabumu pondu mobala solo yeyo kala na ofanda ozokosa konyoloka na bakiti mamichi aza biyelanga mai batutu bitinda mbango po amemi solution na bakotaki osala mungamba alors ngai namona lupango moko nafutela ebozakanga tata lupango akanga wese mpo nafuti na mbongo ya ndako te avosumba mpo esenge fungola mpo oza fungola mpo tuna kofuta mokolo nini nga so nakoma 5 heures nabimi nazongi butu talaka nabimaka 16 heures na kopi na nga so nakomi na avant komona nga fo natelema mpasi babeta dame nazela molili bongo nakota yo viva boyeyo yo viva yo boyeyo yo so sumba na lopango na bino moko ozofutela okoseli mwana na ntongo oza nya kuku il a mal fait yaka mpa onalongolela ye onayaki butu na kosumba wapi tata lopanga akanga ndako na kadena avosenga ye fo futa ndako retard a 6 jours nga mpe libumu yo ye où est le mal ese nasumbi libanda nabebisi lopango na nga moko nafutaka mbongo nakolongwa na ntongo ya binoni yo eza basurprise ça peut arriver yeba kongo yaya oyebi yayo kokufa ya kotelengana nga na charlange nakosisa kongo ti suka ezoka fraudeur na feti sa invitation mazongi na mbimbi otokeli wa nga so nale na feti te nazongaka vante nakosela ti même 5 heures nakuta na marché nalalaka te kotambola non invité nazongi na chando nayebi te nini kura ni okolela na fete kofandaka na table te oka kotuna oza na table nini échec soko fede fete selaka lere bamare babinaka nakotaka na lindalala lokola ya paki iyele so ozalasa lindalala seke mpe membre ya famille na solo ye mimi nango binaka bato bakabolaka bamonanga mingi oyo mpenza aza ya famille ata soko baleka na masanga to ozwi na molongo bakoloba membre mpenza so topimele eza danger mpo kolo fete eza nde jamais
Kota famille moi si on quand famille mobile. Kota famille mobile quoi famille moi. Kota tout le temps quand il le quoi visiteur ou camarade. Donc on est fraudeur. Yeba fio. Gabo. Obunga ngate bizwa so ba na koka na zui. Bière na zui. Na so côté motonda na tondi. Era komela na to koliaka pembe na bato bati uniforme famille te bakamiyibi. Bazaka so bale batoni babombi na saki lokwa. Moi so tali bato ba na demo konanga. Maintenant fa na bango. Exact. Okima. Fanda kota bato ba na veste bato ba français mingi. Baliaka na so na soni. Yeba placement fiko ya. Ojabiya na mukili kwa so banzambe nango tikinga watiki wapi. Bokole lui api patiko wapi. Ya. Ngana matabis. Baby bis kako bis. Oso matabis bokene bongo koma kota arena bino kombo sambela bis ekufu. Atie butu na musabe ekufa potike na futa tena so. E komela yo. Ekufa. To jendi na iburu kwa yo kanga yango Pinelo. Oso ndi maxida. Okay. Oso bateso okufa mega futa tikete. Pinelo. Dala, na dia yo ba. Ouais, ça challenge. Qatar. Voyez maïté. Voilà. Quand on comme moi. Pour qu'il les a mounés le cola yonanga, kaka ba plainte. Zambe nanga, pourtant ba na koma nzambe boita ko bomo afan. Zamba peso maye, yonde cultiver maye. Et là so bo mayo, o kabela yo batu. Ndeko lokola tozane boye, yo zale kina ndeki nanga. Kanga maboko lokwa goigo soko me ba le 25 le 30 yayo zo benga sana mwasi na bana zote la pe fina na ne simita zo bomando ceci et simba o ata soko senga ki apesio mbala moke komi habitude c'est que soko za afrique bobota misi so meminga ngambo wana ba yaya kala ngako kufa na kotala yo kufa mbala moko to za charge libela kenda mundam cho koisanga na bombo tiwa ngako tu camarade sa rata fufa moni na kulumbiti esini maliete akenda pe na deteke na pimelie mais technique na sala faut yeba faut ça professionnel hein bukomoka ya be na lembe akutinga nango ona kabele na kanda bonga lamba na programme nanga ngala leka bilo musu na lambe ebeli men na ko liango mbala moko esili mais na ko si mbala moko te po notika na souci na le 4 makuti na pemi na kemela mai sa motif na tikepe epema mais ce pe na si saki na ngana tonda te na teka ayo bika be ko lia wana ko c'est la poka que les sunzela moko aye na telinga mbiliana tole loba kuna et puis kutana kana l'air fragant era kutanga na kuruma nda koti osali ni kuruma na ukima ndenge nini bikazela voilà lelo raté mkona pimela kende na mbake na infection boni oye kiba kitana sana poussière pangusa na tricot nanga ona zo pangsanga zo kulumba loka na tinda kanti penda kolia mala na o sexe pe boni masolo boni bashikitu na sizo kulumba na lungu boni bango tubadi amasa tukanzamba sa obiki osa kapiri nga ama kuku pesa ngani nyo e kolona yo nani ngani kitunga aina kitunga yela ngana fular na joza basani apo na kona viku kupenda tina suka na che na zo mami ko kanga na milo belanga moko ndelika asepela tale loko bandeko na sali edon e asipiki na chena kati ya kitunga voilà na jimbi sipena chena kitunga na finiki yango fularu ndeba mama baki hôpital yo kia benga bina ki hôpital oto ke nenga bi problème te na memi isaki 16h30 to komiti mulilo zokota to koma kate oto ke ngabi to ke monkole e bongo ko to ngabi na ko tala mutanyo me espèce mito bel ko to zo yo ke mo pourquoi ko kiti ngabi olobi pe bien lero ba mbaka mutuka mo no hôpital des personnes me ba kota exact ke nega to kuta na lobi okay malamu na kina komita papa mo na temi na hotel ko na musika tanga ke ngabi nzala nanga mo ko na bendi kutu ko na video badinyo nyos yangani saka na chando yo na peso ka livreso ya munene na kondela ok na dego nga go unique ayi na ko kolisa na mwana te famille te yo ok abana pimena teki na ba périmètre et tout ok c'est un ami c'est pas non c'est pas mauvais ça y aller un peu déjà oui ça y a un avantage comment la manipulation ça c'est me manipuler na bi aujourd'hui mboko tala yeba na émission ba périmètre ndeko na ngai oh mboka te soza maele pour me fidèle avec toi donc c'est moi comment ka fana tama faut na bima libanda na tamba la base lupangu na ngate no funya ko bato bakanga ka lupangu ko bino oui litala tala
Tana mboka moko mpika saba ya onuni kumisa nzambe. Talaka na Congo to comme keloko liboso bodia. Congo la take na Djibouti atake na Lesotho. Ndeko nanga mboka muninyo mili kina sardine koma lix. Est-ce que bikena ba commune musosa na Kisasa linzanza mili ke kota kate. Na kosi na RDC. So moi il ba commune musosa ke ngo linzanza mili. Oko fier partout, j'ai mon na linzanza mili. Ya pamba, jamais. Bebe uti Gombe. Bayaki na ko basa mombonda babaye babwaki. Mais bi mana commune wana ari na Congo. Ngamo na témoin. OK. Ko saka na 10 000 francs na mili. Bongo 4 jours. OK. Au soin pe na ba match au pile pour faire zota là. Yeba Congo. Na ba no clair. Donc moninga conseil na pire kaka. Jeune. Ndeko nanga. Ko pile betapité. Na lula bomengo te nzambe na ngate mo. Na lula nde kopi na ko sala pe bombanga. Na yokanga moko sonya kotika ngapa bandeko pona mona eza bizarre. Na ajini na kotika ko ndotala bandeko pona ko liaka. Ndela luka ko pe na ngaba no frère. Nzele fungwa maki. Na ki ndo fana tana place na komona sans frère ya kochola mamena za na kinya kenaki na pa bandeko. Er nyoso ba pesa ko kukume soko baluki ba wolola okoleka mutasumbi. Ba famille na olo ba no clair. Ndeko nanga sangati na tapa ba camarade. Yo sangati na famille. Ko wolola mama kasi. Camarade tabete ni soma kasa impa piringa. Mendeko no soka koselo makamba lobi na batu bakondi memba mpo se bande. Wala koseli yo. Donc moi il faut ça no clair. Na ba no ndeko ndimanga frère. Donc moningana. Na tchanga na spectacle. Et puis na tambola na kenge, ngaso na 5 000. Na ke na vient le winigete. Tous les mbongo pa na ngeza mbongo. Komanda na 1000 francs na gerango bien. OK. Ngana ko sengo mbongo 1000 francs na kosi na futa ticket. Otali niveau na ngana ndena za mukolo bike seka 5 francs na ticket. Ona sengi pe bombanga. Juna ngo kope yate na meki otala moi na tamboli mesimbite tipoka na kolela. 1000 francs na kosi kama sa na kosa tena bakanga ndeko nanga. Na kosa 1000 francs tena sa elongo moko boy. Epeta ngota 1000 francs man. So to penga 1500 kutu oh sovenga. Tana ko so ngopela ndenga maseki na chena panya merci. Kuma na équilibre. Na kotika ba fanti mwana kana fandi pa mwana kana bandi. Kopli na kobeta. So na futi la ngamo na ndota lupango. Est-ce que malewa lero iko simba? So malewa teni na kobimsela mwana kama lezo mbolongo 500. Asomi mbolongo 500 bakalinga bebi na osomba pa nani pa ba mama ya bateka na eskebele. Keba na mwasi ateksa ka fubo bengi ya koteka. Bateka mabe. Côté ka fokuta mutu ata sana ba cliente mafandi aso c'est le bakli côté ka solo ye o ba benga kana ndako ko somba te asani sa ba cliente pa chaka muke na eba ba jetua so ko tali condition ko lamba moyen te na osano ba tolopango so ba lamba ki na Congo li ba makana ba ngolo ko l'équipe nationale na kosi mama chaina ko samba bo o asa lamba ta so makala ezali banda tala wana kaka makala moto bi ebimi ngamo na zima fufuna chi. So na moni ko lemba makasi na kopesa pe mwana n'importe qui te fia lopango akulumba. O ba lambi nde na kopesa lambi langa. O ba lambi te na kopesa ite pesa kwa akomi partenaire. E comme na ngami ndondo na su. Na boto swana lokwa ba client. Na kosi ko soka lambi lo manaka ko tinda sa sani. Oh. Ngana tindi o lambi na yo komi ngana tinda sani. Yo ko bande pa jone nzungu na yo yango. Na kosi alors. Oh. Ko tinda sani pe komi e ko kiboye. Oh. Kokibo nyonso eza yanga ozotuna ngani ni yo nde fourni nga tu. OK. Wana peka bo saka ndengo lingi. Saka ndengo lingi. Na ibi selo no saka. Wana ba ngai be osi na me content. Atuka na iba itele ko saka boya. Sala ka ndengo lingi. Mama na ibi te sala ka ndengo lingi. Mama na za desi. Nota ba na luba nga za desi. Na ndimaki te na modelo go training ngabo. Saka ndengo lingi. Ode oh me content. Dala. Mais ce que bien nga nzungu nango wana ba mwana mayele on sona longoli angali na otike pe ni fona on za na ba pembeni ka voilà na mi cho yako swa avazwa na chonga pe manzaka lokwa koi pesa la degu yoka loba okozwa oyo ta hotel nana ngabe nzala tera mwana ba so ba professeur yo sa mwana malamu yo fosi sa classe na vie obi ko za lorea na lota ki ko mokonzi ko tiki fufuna ngata kosi ke bamboko yo voilà bateya yo voilà o sexy ngai na ya bisa vérité à vie vie faut calquer nga mwasi photo sanga
bongande na zolu kelo lipa voilà komemanga ba vidirité keba na ndako bolambi pondo apamba sa musuni o mwana lingi dole eza ko sisa tata valeur na lupango na kosi mwana be foti ndeko congé papa manani sibo aussi na ko dinde pa yaya ke lofanda kuna di bonga mwana kokosa mwasi nanga kondima pa mwasi nanga voilà mais ba revesa talaka mwasi andimi o lycée pondo apamba mwasi andimi so mwana siko bato ko pangi mtoto ninga lembi be fo dole siko dole 2000 francs pondu na biso sa musu na bimisa 2000 francs dole ko utawa mete mwana zo revesa tata ke libale kufa noki ou bien kufa ou bien kende konji voilà pesa ko tanga na biscade ibaya banga madame ya umene ya te posa biscade nanga mwana fo ali aguta talingi mwana fo mela potopoto ngai sa sikre asepela papeta kitoko wa mwana ko fana ye opecha bataki angola kozonga na diamant na kosi et puis comme la tia saida ba bagarre ke bana mwana soka le moki asangi po akoki wote bolo maki na mafuta mbila ye fo huile voilà pecho aza tanta petanga kabola lipo mwana na kotinde pa ya libela sakana nga tala avec clair avec otembia nga avec clair avec clair bifo yeba oya mboka moko ya yo yebi ngana muto na zanga frigo me fufela la kana nga puko sale kambimbi nanga a perimetre nzale saka makambo suswa ngana sina na lala sako gotika biloko na nini be puko lenga makolo na langu na tombe makolo tu ba poselo ku na nya tane sebo ko banzu oni na tabe wona tsa mbutu soko lambi tikaka oh mboka abiso la misari tikaka mboka mota mana ba komi voilà atikelo ba asuka kaka amoni ko tali epe na eba tali ka tepela bo tikaka yo lamba ka te ki sa nyonso mona lio makolo na koma tana lambi te ko ali makola fula ka atana lambi te avana la fana bimele banda na luki mikuwa na ko kota nanda ku ya bino ya go liberenga mboka tala sama babola tozala makambo minene abiso verité nde kozala mobola mpo bima na piège ofoza na technique de guerre soki oyebi te bakokosela mfutema okanga famino mabe pamba nayebi eza technique de guerre vie eza bagarre lite ya kokóma ntina rond point ezalaka yo moko kokutana badifficulté mosusu bakofinga oza lisuma te nzambe moko impose oko soki oyebi te okanga vie bato bambe nga bano clair nga na beta basisa ya boye nga nalati libanda nakoso te natala bato mosusu nde balelaka na kamwaka oyebi valeur ya vie te valeur ya vie eza yo nde kolo yo tant que oza ngata liboma na piake foti te nayebi makambo akutana nango te eleki ye moto akemeke esimbi ta lokoti bapapier et puis liboma ndenge aza wana kotolaka ye te aza ekole ya formation ya moto alingi abeba so ndo simba kiso omonika liboma efo frene so nasakani na kokóma boye natambolaka malembe bowololanga me namona lipa ndenga na sa sekra vi na nga nga moko kolonga ebebe bonga ya yo ni na defisi yo nga alors nzala nange ekipo nani nabatela nde d'unité okokota plus okutinga na mai ya loko soki akende na sango akotiola nga libanda wana feteka masa wana vixi te opwani en chine esala nga na singa babina nga na mela boye mezangi nanga vixi na tiawako zonga nde tia mai ya lo sukala sanfa na mai ebe na nango te atambala singo na zilipa na bombi ntango okende na zongisi bafiti apanzanga sango nayebisa yo tikalanga mingi na dignité yo napekisaka moto soki aza piaka akende kotala bandeko trop bando tika sango soki obaluki bando ntongo trop na bando vérité bapesa misu bakombo otindaki abala topekisaki ete na vi fo ndeko nanga naloba ngo makambo moko bato fo bayeba nzambe akosala oprie te a partir ya mbamba ya vi na yo oyebi kopesa vino structure oboya komema ngo mpa bandeko talaka soki okendaka mpa bandeko bikendakenda te mokolo fete ekozala to ye na lipapa bakopesa o valeur bakokama na badifficulté ayaka te mazovivre ndenge nini omonaka motu te ozali ye boye kotala yeyo boni mwana mama obunga biso boye mais soki ozali bitalatala koliaka fufufufu mokolo wana fete omona to ofai na kiti bakotelemisa yo yaya telema nano yo oza moto ya famille topesa mopaya kiti moto bapesa mpe kiti peti moko batie mwana mbino moke ezemisa apesa mbongo e bazo honore koleka moto mema ndefu ozotema ngo ashikito mama ye sala wana pesa
Attends, ah yo longwana ki osana simako ba komo bano boy okoloba nini po biki na suka fait kosenga ticket OK au kilo faut ça là je te dis on comprend on a dit wana nga moninga bar poto qui est bon basi ndo maponi basi ça ira bien hein en tout cas moni basi mingi ba biko vivre mbali voilà kobota na mobali basi mobali bana n'est pas digo mitika mobali akola raté mais ma fille lokola chel ben esprit à basi anda wow chel a sa propre chaque jour chel au mona chel a toye iner okute kana okam chel atala la kana toko mais so tendenga la ta robe de nimoko somba komona ekaka izo peso penza appétit chel avala la taka maquillage ndira laina mobile au cas où na ko bima iner masuba mutakomona nga marché bi ebimi chel nenga sawana ata sola mandunda pamba ele la kachololo na moto ndire lix poka tirer bato nakosi chel nenga sawana ba position ko fana lupango izaka différent ya tirante OK chel na lupango bofandi ko boto lebino mibali na bazoka pamba wow trois bazoka soka komi ko temelo ka betika no pa otalika kena likia voilà dango ko talo otali ko lotati si sima ya ba position de faiblesse wa ko ya ko akoki yo kasi ko moi chapet papa nga moto longwa foto ko ma commune mususu azoki mamuninga or comment est-il wana mobalo sana bana mokipe bana te moi cha pesa ka confesse na bana minga nduna ka 20 nete so comprendre excès de tala na bana vérité omoni ngana ko bana ngako tola ne to ko ne bonga bana bakoza 6 mais c'est obimi ba to bakate bana nyoso basé a été 2 ya 4 ya famille pour modèle obeti robe moko bato soma na tombola ndingo la teli yango alléluia te kita zo succès moko ya bana matisa alléluia donc c'est mi gola cri tant otambola faut bato mama bana sisi ye kukamwe bongo kozala kato vaya to bima boli puto kangilo kaba mama watamusa pilipili esopani donc roba mama sel mais li puta mutu zo senti que moi ça mikumba ye yeyo donc na ba document na roboya fan et puis ngaso na boya na tika na bana na boya kanyoso madame na bana ale okende est-ce que nyoka mobala tambo na bana kotake na babenga ke papa te foyeba nani bacha wa te na kuta musana yebe na sola mini ngolamba ki okto na na ndoto kwa pa zole ko kanga manga na bana polele mobali soka ye era fin de zole kana po mwana na misu na ye mama kasi nya kukute bo nya kukuna sani na pecha mo lesi mobali atala la kana toko bangusa mobali atabola boliendunda pamba sa musuni donc zo tiele fa senti ke wo mwasi nanga lokola bana bakola ko tinda kate bana ba servir tata chaque jour ko lembisa ye yo moko servir tata makambe tali mai tinda bana kwa senti ke na boti bana basala misali amba mbako mais pona ko lia nanga na bala bana te na bala yo ke bana mwasi yo azotela no place to tinda kwa soda zaka hakuna papa botela mandele komi place oyo nga oye bingata voilà uzoba mbata lokwa libale batala bana polele ngana bana clair na mona jamais basia banyama ba maka mibali na bango mais mibali basoso bakabila ka mibali bakangela basi mapangu te mais mibali ba tala basia banyama kana respect so ba olia so mo ateka kokoko moi si fasonga c'est ka pekisa ngali ana akotika papa tonda maebi ke yote mtasemba kwa kile bisonyos comment pesi privilège na papa na kangela ngo lupangu te na to sana lupa papa sala moi si anyama koyo moi ça nyama na respect même lui moi si akangi nyama era kolia papa ina sugi nana waka to tigela papa propriétaire privé ko lobiso ye yeyo mais bangonde bakangi yoko sale loko on va le repasser à 2000 malobe belé fala que ça va voisin que to lambite lelo moi ça ko ba mbali boetin comment tigeli moi simbwanga wenze ya pando sango na quartier voilà est-ce que bango babala biso to fandeli bango na mwana na oya mwasi akomokoma na 16 ans mama na oto likola pia ka papa na mwa tala kombe de bana basi ba 16 ans baina ba zeme zanga mibali likola ba mama bo ba livra mibali pa bana na lo bana yo nzala ya mobali so apesa mbongo mukie yo jamais ko epsa bana ke papa bina za mbongo te okotina ba basi ba zeme zanga mibali na mbala kabini yo faut ça na technique ya kulamba nani tokea wenze voilà
bana ba senti que boké abi motambo te mais asombi ko batindi asom moi na fa senti que maman da sali kana ya boito lia biloko malonga papa ngana tika mbongo bien basi le lotin moi na tesaka maman ina ko sa patana so manguba lo baka maman nanga OK na nguba wapi ko sena nanga kimukolo maman ngube saloni so ko lia nguba tango to ko lia sur l'élection diare pa na bo ba ki sebele o pimela na ndenga stratégie mais ko bateka mbongo eza muke ya wenze papa bina tika kimbongo on so sanga nguba ba maman sa sagesse de batini ki bana bana bazema libana na ote ya bino original o même l'église ba ote yote civisme me bomena ko je te dis avec vérité pesa ka mobile lokumu bana za lokola président yo garde corps avant ça c'est son papa il est kana nupana na yo basi le lotin o ucho ye sa peso mboni o kotina ndako fana so benga mama nyunga ko senga yo or poche no ndenge sa moyeba ezate tala ko saka na quartier te ba ko sengo nyungo siko futite na miso yo na mo na boya basi ya boy damoninga Abana bala tout le fona Georges le camion. Voilà. Yo kutu chance de manza ambassade, kutu na mwasi bien. Merci. Babiso yo ta, au moins na mwasi bela français mais makoma kasi. Ce que moni mbonga so yamba ko lo kwacho tebi na match. Vous avez na mosa ina nzambe. So za pia ko simeka ndiko kwa atika na lembiko na zoka kingo kasi. Voilà. Meti na lala ki mabete awa, ba biko za pia ko simbela ngani? Nini. Mo senti que ande boy. Ba fo basi. So za na mbongo te bo tambola moko liboso moko sima bo so banzela nzoka ba to ba simbo. Faux momi. Voilà ba no clair. Mali kam keso 4 mangalo ndire ba corner ba coup franc. Voilà. So ika mbongo ali. Ya du la ba ke benga yo faux momi. Comme ninga tana tikelo bana 6 benda yo. La personne de achando marchandise ngwana. Si. Ba o sauver na ke fonder marchandise mu 6. Yangani babi na pisser la terre. Yangani go la virage. Oya boti mingi asamba muke pour pisser la terre. Na bana mama miketala yo kanga na ko tia alléluia te comment libala ngana yo bepsi na ndako to ne betra passer li solo yenda tsako litoi la yebisa passer makametali molimo na zo bota te nzambe sa sala OK likametali foyer pour passer pas un problème na ndako na yebisa yo yebisa passer makama molimo oya foyer zangana yo tanto na boko pesa mbongo po makanga trop soko lambi biloko comment na pesa mbongo so so mobimba to ya 4 comme na tongo tiela ngama ya tibingo tika na marchandise musu Mouta ko bimande ba flinta ka kilo patamba na béton. Voilà. Na ba no polele. Voilà, na force au Luka. Oh. Ba ça qui ça te. Comment le retourner nzo na o ka c'est sila qui te pas nini. Le ko tala ka no fela sinati ya tena ba fille asima. Abonnement. Kinzonzi. Akola mamuke. Mama fila tinda sani e bongo mama chero tikali. Dande donateur lo pango na kuti bango. Dala. Na ba no polele. Ngana tamba na tigo ko ya pona oluka bino botonda yo na sima soko lambi ali obenga batalo pango lokwa kinzoni po so la masolo ti na zo bisami bala na basa o ya pe na poka be valeur esate o somba bonnement o je na ndako na moko roba fungo bale cha makolo leka rien yo moko kolo ndako so takabati na ndako ndire kede moi va pela o fani mazo ganga po ba autorité sila akolo bani bo to zela katala ta batim ba cha ka publicité ko na ndako wa lokwa match mais yo fani pembeni Ngata wa kimobai na ngesili famba zo sangata ngungi wa fona zo ngata ntinti jamais na oselo kapo koni autorité ne samba boiki je te dis devant Dieu kigala mobile voilà wa ne loka malonga te mesoba to kamane azali aye aza okoboya bango te balo ba me ba senti que to pa ko le lokwa sani aye voilà en tout cas nzamba pambo on a lubino na lubité vraiment quand tu comprends très voilà mon frère n'a pas ce conseil sérieux linga batutu mais ko kote batutu na mitema n'a pas ce conseil voilà pour nani oui bi passe danger ko yela côté organisateur de côté ba salon mabe côté au moins na ko ça silence il tendra côté ba lingi je te dis frère na ça bien ni eli lingi na moko boyango comment te faire na piyo eli leke wapi tant to songa na moi eye e uto tongo wa bao ya yo propre mais la rambondo boko kana famille bango livrer payer au kufisa oyeba na mona mutana mwasi akimise musika simisa na famille ya bima quand même solo na ya kala mabe baso betera mwasi pour et bepsi mutu ya mwasi mwasi bomili bala yozo quand okola mfutema nzo kande te chebino kandolo na mona pe mwasi azui mobala malunga lokwa bango balingi kaka bamona bomengo mbangu mbangu bakomokotisa diabo akibete maodi solo na yo bayini yo sa motif tant ba changer moi si mobile ba pesi mobile mbongo me kota ki azangi kimi bango ba profiter mais moi si akufi enfin mobile bo mone pamba ya na muke malingi moi si bana vérité tala bango ala longo ba ko vivre mala eloko zangi sasa
bapasteur fo bateya boye balingi ndako na bando clair eloko bazoye bakoloba ngo te boza nayebi te mate bozoluka mate ya nini ya mokili bosalela mokili ya lola eza lola bocomplike bato bochange badestine bato nyonso basepeli na vie baye malembe te mosusu aye vitesse mosusu aye pele na cc mosusu meme 10 dollars abandi yango na kokongola 1000 fois 1000 soko 10 dollars nde abandi tya komi na rond-point biso bozwi du coup bobeta masolo ya du coup biso botoye malembe botika biso chaque vie eza vie bokobolola ngame nakuta na mwasi akolingaka kokolani komi lokola bolingo botika nga na ye nakoyeba kotanga te nani bato bakolinganga na libanda buriki meshe biso yaya solo ye yeyo biso nasobana nde eza ya bino eshe biso nana vale yaya zao entuka nzambe apambola nalela bino tout fort vraiment chaine na biso Mère Dorcas, grande dame. Mère Dorcas, grande dame. Woumela. La servante de l'Éternel. La servante de l'Éternel. Pas sous un ensemble. Voilà. Vraiment, dans ce pays-là, il y a un monde qui a fait Bandakala. Molière, dans ma Pambola. Voilà. Vraiment, on est ensemble. Je les ai bien tout fort. Voilà. Vraiment, numéro dans Boyebi, plus 243, voilà. 84, 75, 18, 112. Vraiment, il n'y a pas de faute. Tout est récupérable. Tout a profité de la faute. Il y a des erreurs. Faute de la pierre et des bénis. Il faut changer. Ozanga tina na ngeza foti na ngati tanto na kwa na fupu tanto pe na linga magite tanto pe na force mais écoute ngabo na zo no clair n'est pas dit qu'il y a monde zang selinga fi na mbamba ko luka luka nzamba sali pesi esimbi so yo ya patron tikara bongo et puis mingi ba patron ba tiola ba tumba kabaka te ba bola bo mona bango pamba na ko sanga na bango so ba tusu baka nzamba pambo. Voilà, merci beaucoup pour votre communauté. Chers amis fidèles internet partout dans le monde, on a tout un maquille. Pasteur John Toli Abeter, tout comme nous avons combattu la chaîne Abisso. Je pense que tous allez fidèles vraiment, nous avons chaque semaine, 2 fois ou 3 fois pour nous cause suba Toli Amakas, Toli Tokabwana, Yasuka Moke, Toli Moko Tozangaki, Yasuka Ruko Bakizani. Eh, ça va que la vie, 0 pour moi, n'a pas un vrai chiffre. Voilà. 0 sur le 5, et pour le côté pour 5, 0. Mais si vous avez 1, tu as 9 pour moi, 0 pour battre pour 5 bagati. Pour yo sur le copie na simbi, pour simba pas peso kilo pour 0 na simba pas peso chiffre kilo. 100 0, moi chiffre ça na kilo, exact. Pour moi ne pas battre pour telenga na yemoko. Asa kana valeur so ki 1 900 1000 1 million ko si ya. Bima 0 pour ça na. Voilà, nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien, chers amis fidèles internet. Partout dans le monde, vous nous regardez. Qui commence bien, qui finit bien, nous vous retrouvons au prochain numéro. Merci beaucoup. Allez, bye.